Bao manqué ba mikolo na facilité. Karine aza lokola modèle à suivre. Ba Chantal Libola na ba Magali faut ba late bongo pour respect écouta. Bon mon ate que jeunesse eza pourri à partir na bango. Bon mon ngote que muta na facilité à ko finga mutu na internet pour na bango. Ba mama, tous ala ba mama Arieta kaka tende mutaza aza la reine. Bana nyonso baza bana. Ezate ke batouché mwana na ete ngana Karine tosambela na ministère. Karine loko ezakati na ye impolitesse aliko kitate. Chantal Libola ya zoloba ngana boya na nga barando na you. Mutu nyonso opekisa ye en coulisse. Mama tika kosala te. Mais ye alinko yokate. Et voilà lelo komini nyo batu baza contre succès ya mwana ni nani yango oya bota te. Nani yango oyo parmi batu baosa barando azangi mwana. Non. Karine eloko libosa zana ngo fo asenga na nzambe apesa ke maîtrise de soi. Asa maîtrise de soi te, asa na respect na ni ba mama, ni bana, ni ba yaya na ye, ni ba parents baninga, asa na respecté. Pona nga ba Magali wana malgré ba osala ngo eza mabe pona mwana, fo ba lata ye bongo. So ba lati bongo respect kokota bandeko na nga. Tala respect lelo ezate. Muto sali muto loko tozo finga muto na internet. Oyo bolikambo ko sola na oka entre bino na bino moko. Boye ko mema ngo na télévision, batu ba mona bino boye bi koloba. Basi ya mabepe bazali, mais batu misusu ba kita peut-être ko botana âge pesa ko avancer. Mais ba Karine o ba bebisi génération. Ba Karine o ba pesi ba jeunesse opportunité ya ko finga ya ko lobela mutu mabe ko finga bana baninga na ye ko seka bana baninga na ye tinenga zana abeba na batu nyonso abeba na batu nyonso relation nyonso eza pa na ye eza relation moko réparée mais relation réparée mana yebisa bino eza relation moko ya bien te parce que oyebi te nani alingeli yo boule nani alimbiso yo amour vrai en tout cas nga azali na ba question posée ya mami mais lokwa ya mami aza na ye te problème eza te en tout cas merci beaucoup pour tout malin. Merci pour la participation, Nayo. Vous le dites bien. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Naomi M. À vous la parole. En fait, nga na nga loba muke parce que na matana situation eza eloko biso ba congolais tozara un peu trop ba sentimentaliste. Ce que je veux dire par là les amis. Biso tout dans les réseaux sociaux depuis des années tout le monde a Karine ndinga finga bana batu. Karine abanda ko finga bana ya ba propre camarade na ye. To lelo Karine ozo mutu makasho azui c'est parce que azana batu moko ba encourage Karine na ba bêtises wa salaka. Lelo oyo mwana nene ya afinga ma pa ba chinois. Alors que nene c'est la meilleure amie de Karine. Est-ce que Karine bomona ya a pekisa revinyo afinga moi na ya. Revinyo mama pisa moi na nene na miniature. Alors que nene aza camarade ya Karine o à côté la Karine na ba bêtise non so Karine na salaka. Lelo so bat bote le baba lo ba oui Henrietta mais Henrietta avec bana na nyonso te na valeur to aza précieuse te ko likabana nyonso. Karine amela champagne na matanga moi na Gloire Olangi. Apesi nani ya benita que na pesio nini il faut ya obo ta o mewazemi 9 mois parce que yanga pesio grâce obo ta moi na mobwe tout dépend parce que tolinga Karine parce que non un moment faut arrêter d'encourager le mal aujourd'hui ceux qui ont comme abou c'est parce qu'elle-même elle a cherché diko azoko ka ko assumer ba conséquences ya makamba sala quitter le karma existe ba passer na biso rattraper biso kaka. Moi, je pense qu'elle se victimise derrière cet enfant. Moi, la bataza innocente, Aïbelo côté, c'est elle qui est venue afficher cet enfant. Les loba, tous ceux qui va loba. C'est juste pour la conseiller, mais azo linga bata manasima, a se victimiser comme quoi batu balingi basala ma beto balingi basala moi na ma be. So tali pétition a commis, la pétition il y a tellement de mensonges. Il y a aucune vidéo où ils ont l'accès que manani Chantal Bola aluba qui a kochuba mbeli toi ko ventré. Il y en a pas. Vidéo exatée, tu accuses quelqu'un sans preuve. Chantal Bola atikali jamais kolobake akosala mwana na mabe, atikali jamais ko fille en retard. À chaque moment, elle évitait même de sujet à retard. Na ba live. Bande on a place bo finga ka bo tapotelenga live ba macharu.
Tu vois. Pétition, on a ozo kenenango pas ozo kenenango et pas mille ozo keko bimisango. Mais zala n'a pas preuve ya mambozo loba. Ne vient juste pas kaka kosa la intelligente comme je pense que c'est Mbo Karivino qui a rédigé ces trucs là. Mais Ezana sens à mon côté, tu accuses les gens sans preuve. Il y a aucune vidéo qui montre Chantal Bola qui dit oui je vais t'éventrer na kochuba yombeli ezate. Ozo accusé Batunion. Les lorsque qui era yo au début era voulait pas parler hein. À chaque fois que c'est un pardon na lingi na makamute na lingi makamute. Mais à un moment donné batu baza bazo baté ba supporter yo kako fingara batu. Un moment puis batu peut faut pas réagir. Donc tout défendre kaka te parce qu'aza Karine, tout parce qu'aza Henrietta non. Toza bisonyo sona bana, toza pe ba parents, to mitia na place ya ba parents ya bana na pe o Karine na finga. Bokanisi ke na ni gloire la ngalela te mko Karine na amela champagne na liwa mwana. Yvette Kalombo yo capacité quand Karine a dit que na oluka ba chinois bo lukelanga muta bomelanga mwana oyo. Est-ce que ça vaut même pas plus que basa lela yo pétition que kofunda mwana kedbal olo ba ke obabo mwana ya mutu 9 mwana yo. Arrêtons un peu le Congolais tout si cause sentimentaliste kaboué parce que Aza Karine. Moi c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas. Naza un problème na Karine T, c'est pas que na lingaka été mais elle n'est pas victime na likambo. Là, elle doit juste assumer na makambo. Salaki, elle doit assumer les conséquences, c'est tout. Et qu'elle arrête de mêler la petite pauvre innocente na makambo, moi na yebi koututi. À se pencher derrière l'enfant. Voilà, merci beaucoup. Merci ma chérie Naomi, tapotelenga pardon, lobi kitoko. Ça va. Tapotelenga. Ça non, Maman chérie, bo tapotelenga maman chérie, na place bo finga ka. Ozo très belle ko finga. Mais pas de tapotage. C'est quoi l'histoire avec vous? Vous tapotelenga maman chérie. Ah, pe bazo finga biso bazozo. Maman, papa, na place so finga nga zozo, ma chérie. Tapotelenga live. Ah. On go yo finga ka mutu inutile mabo ewu. Tapotelenga live ma chérie. Ya bato bande ko loba ya nana ko loba yo. Nana mataki libosa nani. Au fait, moi, wana ningena kitananga kaka. Eloko kanga na lelo siliki. Te na siliki te maman langai. Bon, c'est ana tika bat ngana c'est pas grave, je vais attendre. Nanda kuna ngai. Biso ezanda kuna biso wa mongo. Et ça to pas na ga tati ine maman. Eh kosi. Y a pas de problème. Maman kanga ka mute maman. Na kangi mutema, y a pas de problème. OK, je laisse d'autres personnes. Oui maman. Merci. Papa, tu peux se nommer Mbali, mais papa n'a pas Jean Aloba. Et moi, biso to loba bana basi, to lobi belé. Papa Loba, papa là, papa Jean. Papa Jean Costa. Eh. Bonsoir papa. Oui, bonsoir papa. Bonsoir, maman Nangaï. Bonsoir mon papa. Vraiment, c'est avec un cœur très serré, n'a pas si, n'a mawa. Mais c'est la vie, il faut te vivre, kaka. Nani bosso na koloba, n'a qu'à interpeller, je ne suis ni pour Karine, ni pour les autres. Ngana kolona bino ngana malade. Cet accident dans la Versailles, dans la 6 mois, on a malade. Donc, on a suivi Internet de vrai mingi. Pour éviter de se comparer comme papillon ou papillon ou le cas de caméléon. Et elle est arrivée tout de suite là, elle a fait la distraction. Le bakaboino, quand il y a une situation, il faut voir les causes et les effets. Les kambo batumi bébé ngote ni kambo oyo. Surtout qu'on a un niveau oyo, mnikambo oyo wuti era na bakali. Banto presa moto na bako salié na yokuna. Mais moi je comprends ça. Excusez-moi. Karine, pardon, papa, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, moi je vais commenter, pardon. Et puis toi na c'est pardon. Karine, à un niveau scolaire na yamoké. Ana ba facilité naïe à ça la cas. Mais comment tu avais pas fait elle a monté licencié afin d'avoir des bosses naïe ba bébé la place de ministre. Ba bébé ni. Faut pas confondre les guerres ba tellement contribuer la guerre na bango.
Papa est posé chinois. Na chinois que. Maman. Papa Jean, Maman na chinois que. Nana li Non, Papa Jean, pardon, Papa Jean. Non, Papa Jean. on appelle à l'hôpital, Papa Jean, Papa Jean. Papa biso chinois. Papa Jean, tozolo makambo bana. Non, on parle des enfants, on est là pour le sujet des enfants, on n'est pas là pour Era ou bien Bakali, oui. On parle des enfants, s'il te plaît, merci. On est là pour les enfants. Je suis à l'hôpital. Oui, mais c'est pas la peine de prendre Era ou bien Bakali, ça sert à rien. On n'est pas là pour parler pour Bakali ou bien Era. On parle des enfants, merci. Parce que si je dis Era, ça veut dire qu'on sait, non? Papa Jean, tu es à l'hôpital, papa, tu es à l'hôpital. Aujourd'hui, on peut pas mélanger les enfants des problèmes et des bonnes personnes. On ne peut pas kokota bana na kata makambo ya ba mikolo. Ça c'est ce que nous condamnons. Wani Kamani Bosso. Il y a mis balé. J'ai l'impression bato mingi bana charnement mingi contre Karine. Si elle a fait des bêtises, moi c'est parce que je suis pas peut-être dans ma vidéo dans quoi ça va capturer une unité. Moi j'ai suivi des lives. Ou même Era là. Il a pas de l'enfant, non? C'est parce qu'il y a une vitro, non? Là, il a parlé quoi de ça? Papa Jean, donc on dit, Papa Jean, vous avez chinois, tout le cas solution, bateau, bah, soit na Papa Jean nanga. Et ça m'a camouillé, ni tu veux besoin de cas chinois, Papa Jean. Pardon. Bonsoir, parole, si tu viens de dire que Batubazo l'encharnement na Karine et bongo suko era torolobani pardon era baosa l'encharnement te. Tu penses qu'insulter une personne c'est normal? Bonsoir tata. Vous aussi. Bonsoir Sibel. Bonsoir ma belle. Il y a des fois na komana semaine. Et là, on a un mototé. Bango nyoso pour la namona elo bazo bax na communauté. Bango nyoso. Mutamala mwazate. Ndebo zo ba moni il y a des fois biso to miso to landa bino na baseto. Lenga pardon mandeko. Na kota kana ngai babiloko te mais namona mo ana luponga ba mongo na santana zio karamo makasu bosa ba débat na bino to matate mais to yoka so to commenter pe to commenter. Mais tata wa eloko zo sala pasi communauté na biso nde to za bata ba sentiment. Au moins intervention de tozo sala tozo ma moto te tozo pelisa tous les dengambo eza ngamba ba era eza ngambo soko kuna ya ba chinois tozo pelisa mais objectif ne bisa to boma et l'autre ezo pela et à chaque fois to andoye to loba Karine azabo ebwebwe tant pe ba Chantal boy azo yokelo kwa ah omoni ngala kwa to na raison so be muso na matiso Chantal boy la sala ki boy Karine ba omoni nga fona continuer ko sala boy po ba loba ki boy alors eloko biso poto sala tant que ba congolais biso nyonso ko boma moto ko pesa conseil na bandeko na biso o bazala makambo oyo ezala ezala kotwa Karine ezala ba Chantal boy la bango nyonso baza batu. Maintenant biso tozo mata tozo ba parti pris tozo sunga bandeko na biso te bango nyonso mutamala mwazate baza distraction pour na peuple ndenge bazana ba autorité so balobakani nde bayebani pourquoi pas basala biso be mission éducative bayena ba sujet moko zake ba éduquer ta bando bazoya sika et ko sala bien nanga kanye miko ha aselko moi. Papa, maman, on va n'a pas le nanga kanyo miko. Eza yemoko. Ah, osu message. Maman, famille. nazo appel te ah ndem ba wakanga micro nazo appel te message. Non tata wa na bandeko loba na bolimbisa bandeko so na loba mabe mais pour ça ngeza loba alba maman loba. Pour ça ngeza boy. Biso to landa ba live te bina suma BPS wuti mais to ya siko na ngote to tombola ngote so pesa ba misusu kanda à travers ba commentaire ba biloko to loba moi mote kufa ezate bana nyoso baza bana ezala ya era ezala ya koto ezala ya Chantal Bola mutu nyoso akenda ko fubota mona na 9 mois mutabota ka mona na 1 mois zate
mutu nyonso amonelaka mwana ne passe alors so tozoyaka kopelisana apesi kaza yanga batiaki bakoto mpe arieta soki ekole masheri otapotelenga live yaloba moto ekokufa te eloko fo tosala topesa bandeko na biso conseil tolinga eloko ekufa epuis bango moko mpe bazwa conscience baza bamama il faut bachanger mibali yango na bandako estce basepela makambo yango basala célibataire basheri na bango mobali mpona aza responsable olinga jamais mwasi na buzoboyo mobali mpenza ya mobali akolinga jamais mwasi nakotaka na balive bafingaka batya na babana mibali na moto bamonaka na biloko balobaka nini na basi na bango na place ya kosala makambo ya boye baluka tokelenga nzambe bachange bavie bayela biso bacontenia sika baya koedike biso bao baza na baexpérience kosokola boya kolakisa biso kosokola bao baza na expérience kolakisa biso mamba kolata enoke barando inutile ezokoapportele bino eloko te ezodénigre bino esa valeur na bino franchement tobetelaka masolo eza bao badocteur amine na kati ya bacanada tozala bato bana baexpérience ya makambo ebele bokokoya mpe koyede bato tozala bamisusu toyebi makambo ebele te papa jean akitisinga pwani papa jean akitisi odedi yo mo moto okiti o papa jean akitisi odedi botika okanga sibel micro nani anga azokanga sibel micro ete baokanga mikro nayebi te faye nayo okotela nani mpo botikanga naloba okote no mutu donc ngai susi na ngai eza boye papa tata awa na ngai awa nde azali mponga bamongo bozala baexpérience ya makambo ebele na place ozwaka te kolekisa awa tata awa boyede biso mosusu ntango sozomona balai po toyekola mambo ebele na tiktok expérience na ye ya vie tokosenga bamerci bazotia bino tozoyoka na moto azosa intervention pourkui mosala oyenge merci boss donc na place toyaka kosala badeba inutile bango bazoyebela yango motuna makolo te botiela biso babiloko ya bien bopesa biso makambo ekobakisa biso en plus enoke badeba inutile toboma moto oyo bango nyonso moto malamu aza te ngai nalingana na nga bango nyonso te apa awa nayaka kokota mpona mona kozaka netre mokopeli wa mwana okima na nga donc botika biso makelele wana moto malamu aza te bango nde babongola mitema babima na babiloko na basuccès baza nango so basali biso makambo moko ya bien tokobando bénéficie bachange baya na bacontenu ya bien baya na babiloko mama paradis atoza na stress sokozala na baaventure na ye omona ke ose détendre ezalaka bien mais okosi na distraction oyo ezobebisa biso mosoaa problème na libala awa soki okotika moni mama paradis bafrançais na yo bandi oseka mutumba na moko bosaliki tata na bana okangaki message sikotongo bazokota na barando oyo tozomona soti ya biloko yango bazwa kosala te merci mama akonda na kwe na ye baselapesa so bacontenir malamu bayoki conseil mama bayoki bino nyonso boyoki barondus te bakoya kokima biso kala mini te pas si belle. Bonsoir la danoise. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir la danoise. Oui. Vraiment na koti parce que nazali na moi ebele ko répondre ndeko moi s'il vous plaît na yebi ke na kati bato bakotel boso nanga bolibisi. Voilà. Botika pe ata YouTubers akala aya pe apesa moi pa ye parce que TikTok il faut le bamba parce que voilà. Maman la danoise. Oyo kaka. Maman la danoise pardon. Oui. Na bi ke ngato ba yo kanganga na 10 secondes ba fikama. Mama lo baka sino kimer. Mama pardon limbi sanga na ba respect sa pesa bino. Ngai ngalo baka boye. Omoni peuple na biso congolais boza mitema mabe. Ngai na kotela ngamoni nga na sala baba bato ya banda wa luka ngai. Oh mama yere muto a souffrir na osala bato ba cagnotte sala na bunda pona peuple congolais. Mais peuple congolais finganga mutaya o matenanga zaki te. O mona mutaya ko défendre nga zate. Mutaya ki ko bundela mama yere na zaki te. Na bundanga mo. La chose est que moni peuple na biso to linginde buzoba. Yande moni peuple congolais pose année bien pour kota na buzoba. Yande pe lolo peut être na kota na buzoba.
tu vois. Mais ça est triste pour un peuple. Bino boya te bo pesa ba conseil. Peuple congolais alingane buzoba, eza peuple moko, eza na soni na ke na pas ba nigérien, ba bino ba congolais bolunga bizoba. Bino ba congolais bozala bo supportera te. Bino ba congolais bo telemela te na batu na bina bien. Eza bongo. So bino bolingi monde changer, botikande. So moni ko to ba finga mutu, o boyebi ke mutu wana za muta polémique te. Bo tele marabo tapotaka te bino bo tapote bo pesa mama ni ba kongola lingi buzoba aoboka ba cadeau bazo finga eza nini yo to sepela matière na peuple mususu za la raté. Tant que vous peuple congolais bozo longa buzoba yone biso na Kinshasa ba Brazzaville ba oseka biso ba te belé ba oseka biso ko ta ba live na ba oseka bino. Tant que bino peuple congolais bozolinga buzoba bando seka bino boyera balinga na bino ba seka bino parce que quand moi je parle dans ma peuple mususu bazo valoriser nga baba bokene oké pa congolais po ani ba singa kayo eza soni pour na peuple na biso boye ba batu wo valoriser bato ba pesa pouvoir na peuple congolais baba si baza ba exemplaire na peuple congolais bino bo valoriser bato baza ya pesa valeur te. Tu vois moi nga awa na bandi na wakala awa la mutu nga banda kala are makanga te na makade nani bato nga na eba na yaka ola ba live na ba finga ngate. Mais il y a beaucoup de gens oyo na peuple congolais eza soni. Donc biso moto bitala to changer te bando finga biso ka bongo. D'accord en tout cas. Merci maman. Maman la danoise. Oui. Maman de maman. Oui, voilà. Bye les boss. Voilà, voilà la famille, voilà, et ça sujet moko capital, hein. Il faut pas tout l'obaké, et ça sujet à rejeter ou quoi, parce que et ça d'abord ba futur banana biso, to lingi la lobby na bango ezala bien, il faut tout lobela yango, sinon te so to lobby to talaka boye, ata bébé wana Henrietta lobby a rosalana sort ya bien te. Alors il faut tous et puis atabana o ya biso vraiment mala nina lobani ngai moko la danoise naza victime ya Karine concernant bana. Karine a publié bana nanga sans ngana publié Henrietta biblia bana nangai ba chinois ba koti na Facebook nanga kala ba bimisi ba photo bana ba pesiye a publier. Et puis bon a komi wana a moni pe bana ba ina bango pe na mwa beauté na bango a komi li kukuma a kokai suko finga te ba chinois ba koma mama to pesa ki opono finga après hier lobi anga na omona bano no finga bango te bazana très ya Henrietta abandolo ba makambo lobaki et puis ba chinois ba fingi vraiment bana ba finga ki nazaki victime nazangi makasi te bano afinga ki baza bana moko eza vantar te na vantar na bana te mais za bano batangi baza ba poste bien tout et tout ba kokai pe ko poursuivre ye ba msupe baza na mboka o ya vandi mais et puis nanda couper bimisa ki penza tant bozolo ba ke ba mibali na biso baloba te lokuta et bimisa vraiment problème mais ngai moko kasunga moko na côté lié sous na famille j'ai dit ah non ceux qui basali mabe mwana zana bébé donc na sala ki tout basala mabete et puis après ayaka ko benga nga na privé abenga na privé lo bien maman ezanga te nga kutu ba live musu na landaka te ezaka ba chinois na zana parce que biso to enregistraka ceux qui youtubeurs obengie ke ba nga na enregistrer ti lelo eza donc yé pas enregistrer ngai na zana enregistrement na yi donc nazolo mama kambo na oloba c'est enregistré. Alors aye en tout cas à présenter qui peut ba excuse na ye na sens que nenga bana o mama na kolongola yango ka ndenge zalaka alongola ki mais par après kaka ba chinois wana bazala lukola batu te ngana ndima te ke ba chinois baza penga batu réel ba yesusu baseli ka ba songi azongi si yango abandi koloba na tika ye na kipa ete en tout cas je me suis na baki côté na ye na kokota makam na ete na kotika mais na kati ya YouTube nazwaki momoko balobaka les karma existent aussi longtemps mutu wana salio mabete concernant bana na yo zo sala bana baninga mabe karma ekozala po na ngai likambo ekweleli Karine lelo po na mwana na ndenge ezokendele eza karma
ya kosala bana maninga mabe. Alors bato bozoya olie bon memaye na raisonnement pona lobby nango amema pe bana ta musu pe oyo zoloba wana tika lobe kozanga na ndima pe te ka kozwa bana nanga ko exposer bango na ndima ngo te ni na ndoto ni quoi que ce soit na oyebisa bino na ndima ngo te. Mais tango bana bakomaki na pa na ye boyebi ka live na ye bato ne bakota kebele bazofinga donc na moneki yango neti na komi na monde musu bandeko soki balobe sala capacité eza lokuta toza bato même toza ba youtubers et sala capacité botala ka ndenga mema mwana Gloria alambi makemba azako kalinga azako loba. Non, ce n'est pas bien. Lelo pe e komi mwana na ye eza kutu grave te ya ye kutu o ya ba mama Kongo bazoloba wana eza grave te. Ngai na sola na mama Kongo azokende kuna te pona baboto la Karine mwana te. Ye mama Kongo azokende parce que balobi ke ye alingi aboma Henrietta aza na parmi ba liste ya batoyo balingi ba boma Henrietta batie fu bande ko nga ko boma Henrietta balobi alobi ngote spirituel alobi ngote soki ni memundela ko zongo lo kwa physique eze loko mo ya munene vaut mieux avant ba convoquer ye ou bien avant likamfo ya kende la police akende koloba. Non, moi je ne suis pas là na lingina boma Henrietta te mais tala ye mo konda zo exposer mwana likambu boye. Moi je ne vois pas Mama Kongo azamo santuté na boite mais je ne vois pas pourquoi pas Mama Kongo akende na police akende ko se laver pour une population bozo boya. Donc bino momtu bino bozas ko na tango Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament auto bande ko zo makila tozo lamba likambozi botie makila. Non, sikoyo koma to na Nouveau Testament il faut ko tubela likambo, il faut ko loba likambo botika mtakende ko loba. Quand aye, il faut pe kayeba ngai abenga ngai na privé to solo la eza mabete akope ko benga Mama Kongo na privé akobenga pe batu musu na privé. Alors à reconnaître pe ke naza mutu naza mandeko na privé Karine naza bien nazolo bango boy parce que na solo na ye mais eza lokola ata nani exemple na chamo entre parenthèses to kozwa ta fali a cause la ne bien mais batu bakumi sakai ba warrior so ba warrior ba lobi ke to sala boy so ko salite to désabonné a osalani ok na buzoba na bango eza ndenge moko na Karine da cause la wana parce que moi je vous dis au nom de ma mère qui azana na sama belé même Karine a publié même grande sœur nanga kufa na ebi pete pour anine ba pesa ka e tant a publié bana nanga a publié grande sœur nanga kufa a publié mon grand frère o azana e akufa te na ebi te pourquoi nyoso wana bazo tindela e pas ba chinois eza bien te so ba chinois boyo ka live bozo aider te tant azalaki na mwana te azalaki mutu mususu lelo akomi na mwana bino bozana bandako na bino bozana bino bien même abolo ba mwana na soko irevino yazana ye bien ba mapasa ne aza bien mais Karine denga azana mboka moboye bachala ka bambeli kuna na ba Belgique azana ba mboka moboye batu baza bien te tengo komi na mwana o bando bima souvent liboso bandako bima te akanga mine na ndako mais lelo fo bando bima lelo soki ekole wana eyebani fo na ntongo ake otika mwana fo banda kozwa mwana sikoyo so oza na baconflit na bato ebele omoni teke okokoka meme kotika mwana te mwana kotanga malamu te vi ya mwana ekozala bien te tout ça bozomona yango te botika ye kaka non il faut boyebisa ye amikitisaka asenga pardon. Mama Kongo aza mutu, Chantal Bol aza mutu, Magali aza mutu, baza batu boyoka, nanyango aroboya pardon, aloba kete to boyi. Il faut que l'obane amikiti sanda senga pardon. Le pardon même eza na Bible mais c'est une force qui libère. Bible a comment on mais eza force et libéra comme tema ya batu et ko libérer mon tema parce que ko cité Mama Kongo kombo na yeke aginga boma mwana ce n'est pas Karine te muta cité ngo eza batu na ye ba chinoise na ye ba chaîne na ye ba chinoise na ye alors akope ko pesa bango mot d'ordre que botika parce que je vous dis la vérité en privé Karine abanga Mama Kongo ngai nazana audio oya ko botie tembe na to bimisa audio ndenga zoloba ke mama la da mama abenganga kutu mama abi Mama Kongo abangisa ngai po makambo mwana ndenga bimela kangai ndenga kenda ko mona ndaka mama abiso na banga mama imagine soki nazaki libanda na poussette na mwana na linge même na bwaka ta mwana c'est Karine qui dit ça
Mais ce que tu as dit, liboso, bino boko pesa ye, audience moko boye, kaka ya mabe, botika, bande konanga. O nyoso bokote la kae, lelo aza ye mokote, aza na mwana. Mwana zalaka lokola mbwa, alingaka azwa mupepe. Mwana kokanga mananda kute. Mwana to bombi ye 6 ans, koko bomba eti na 6 ans. Mais 6e année, 5e année, mwana fois ke na classe. Fois ye kola, abando ketika bana ndeni. Na vie oya binemi bozo chaye partout. Na place bochaka atia ba audio lokuta. Bota potelenga. Ino ba chinois ba. Ngai na sana bojo, ba chinois ba audio atenga ye ko tia ba audio. Oyo balanda kangana muta YouTube. Oyo bazana soki ko lingi. Mama Rita. Yo kana silisa. Soko lingi oke na YouTube nanga okomona ngo. Mais na ko tiango lelo tenga na muta TikTok te. Na leki juste pour vous dire que bandeko ata to pesa na ba conseil même nga mama la danos na sali mabe moko boye en tout cas boye barango nga na YouTube tant so botangi parmi bato yo basala ba tapage ya kosala ba rando na YouTube so botangi kombo na ngate mais na se retira parce que na mona na zo ba attaque ya physique ya spirituel na mibenda na sala kutsu ba live te lelo na sali live parce que makambo Karine pesa kinga passe. Yango na kota ki leo na live pour vous dire que na ingeka na loba na Karim que le karma existe pour na soko zo sala bana maninga mabe yebaka ke ko rattraper yo alors pour na ko éviter yango ameka komikitisa au nom de l'enfant asenga pardon makambo nyoso ko sila même mama Congo vendredi ezananu ako kende pe soute ako ko retirer plainte na ye voilà ce que je voulais dire mais bon. C'est ça, n'a pas parfaitité. Tam soupe na lobby mabe, bolimbisa, mais moi, ce que je pense, c'est ça, mais à sala bana ya batu, et belé mabe, faut qu'on dise mayango. Ok, la famille. Bon, lobanazoka, merci. Merci. Maman, Vemboui. Oui. Omoni pourquoi ne bandeli? Maman Rita na ebia la danoise. Eza gloire officielle la danoise. La danoise batia bana. Gloire officielle, loko chanja kombo na oye basute. La danoise batia bana ne omoni. Donde bazana bachana chana babana makamweza. Yango na omoni Vemboui na loba. Pona ngai na capable ngai pe na kende na mama Congo vendredi na Bruxelles na ke ko taper procès. Bon loba sikoni. Mais je le ferai pas parce que ça va monter manangate. Vous comprenez? Tu vois? C'est pas bien. Bino boza ba victime te, yango bolo mais être victime o bazui banana o, nga moko na publier banana nga c'est bon. Mais mutu moko a publier banana alors que moi nga na sala live na lekisaka bana te. Même na YouTuber. O ya koloba yebi ata nombre banana nga, bakoza ba koleka 10 te. Nga na yaka na lobaka 7 enfants 7 parents. Mais ba ezala rapé bongo te, eza na secret nango. Vous comprenez? Mais abinisa banana nga. C'est pas normal. Bandeko, eza bien te beau pese conseil ko sengande pardon. Faut mi kitisa. Soka mi kitisite, a lire ezokende. Yem ta ko perdre mwana na ye, ba ko botola ye mwana. C'est tout. Et ozala mawa. Ata lelo ba botoli ete mais mundela notaka. Et comme même so après une année 2 ans, boyo kaka pa oketika mwana classe, oya ko zoye boy, balobi mwana kei. Siko to lobani. Asenga pardon. Merci la dame. Tata omoni siko ke batu bazozonga ka bisika moko. Commentaire mosusu komi Vemboui bakomi bon là dans merci beaucoup. Pour répondre na ote commentaire moko komi soka chaki bana c'est que omuto bandaki. Siko omoni ke bozozonga na ka esika moko. Maman et awa bofinga te bota. Je vais répondre dans sens nité photo solo la na baninga omoni tango to sala ka ba analyse hein. Vous comprendre et cause à la Karine Aseli Kambo asa to marché ba moté asa youtubeuse amunene asa influenceuse à cause ça la asali émission la danoise aye azui asali analyse mais tant on a sali analyse est-ce que nazui Henrietta na tie na miniature bon monanga na tie Henrietta na miniature ou bien nazui Henrietta bani ko finga ye non on parle de Karine Karine baboye kaboy la danoise peut-être que la danoise asali boy on parle de nous mais quand yo obimi na contexte ya batu ya analyse OK ko zwa bana oyo bazana bango na likambo te. Vous comprenez, c'est ça. Yétan ba lobele par exemple ba lobele zemina ye. Mutunyo son époque wana ebi que la danoise acceptait que Karine bota. La danoise boy na boy. Kaka
bolali bolamuki eloko eza te ozwi bana otie et puis tu dis que te nalandaki nanga te bafani nde balobeli nga tala mpe mama wana apesa yango kutu age soki ya 58 ans ye mpe azolobela yo boye na boye. Mais pourquoi prendre les enfants? Tia elongi na nga, tia makolo na nga, tia munoko na nga, orozwa bana. Pourquoi? Moi na boyaki ko réagir parce que je sais qui je suis. Lelo to suki wapi abanjo lela asa wana zolela karma bande konanga karma eko mama kongo yoka mutu te. Voilà yoka mutu te karma. C'est ça yango na olobake to kundaka mabete so mabezali yaka senga pardon da baninga ou bien lobinga za problème na mutu te ona sala ke mabe bolimbisanga et ça la ani. Quand moi j'ai dit ça et longolanga la danoise ou bien matisaka ngai qui que ce soit, non. Mais na seli na benzi nzoto na se retirer natali a dossier on a okota te na osala 2 ans ngamoko na zo discipline deuxième année zo kene na kota ka live te na sala ngo nanko. Mais mo bona si je na moniso na lobinga moko na koloba mulai na kota ka live na yo kapé baida baninga na komi ko se discipliner bongo ya ko sala ngo te akope ko sala ngo. Mais siko parce que komi maman, quand tu es maman ozali sundengo zalaki te. Il faut yeba kena ko bando bima yaya bakane la rabatu la danoise o le kaboyeko mutu benga kei azongi alobi la danoise yo moko mona muteme pasuki siko zomi tuna na salela ye eloko mabe. Mais so mutu na siko salela ke eloko mabe abeti yo omonde ba to tambolaka na keba na vie. Mais bino ba chinoise botama bino bien bozana bino bien à l'aise kende mata. Mais biso ba toyela bino makambu to tambola na keba ozomona neti nga na mboka naza ata sija mboka na nge yendeni na lobango te na kotaka likambo a Londres te likambo te Angleterre na lobaka te na kanga mnoko po na yebi keza mboka nanga na kotambola baya ko kanga nga kati. Mais ye azobanga te. Mais oza yo moko mais lelo komi na bébé siko ketika mwana classe ndeni mwana nga kotanga ndeni obando changer kai ba école osuka sko wapi. Il faut ko apprendre ye en tout cas assez ami kitisa asenga mama Congo pardon asenga communauté pardon na parce que mwana wana asa communauté mobimba azaka ya yete parce que mwana soka botami akomi ya biso nyonso et puis a continuer vie na e a longoli mwana na histoire wana asali barando na e nani Gloria Olangi azalaka wana azana banati nani yango lobela bana na e mana tono ozana awa otika baninga pe baloba un peu. OK merci oui natiki baninga msuba loba merci Xavier loba ya OK tata wanga ina loba kaka loba batu nyonso baoloba batu la plupart batu baomata bazoloba Karina finga boye azonga